da Chine ya Congo na Chine père na bango ateka lupangu ya ambassade kuna na Chine alingi to rappeler yango naza na mwa muke mena bi histoire ya Congo Olivier Kamitatu père na mna ateka lupangu ya république na Chine ba leso opesa ba tout c'est vraiment ngande naza mwana école Etienne Tshisekedi mais so tchenga mbata koto s'attendre yo poko zwa bord na gauche. La classe politique congolaise est caractérisée dans les opportunistes, intérêt. Il y a des gens, quand vous parlez de l'union sacrée, il y a crise dans l'union sacrée parce que na Congo, la politique est honnêteté. Batubazao babengi sincère. Monsieur Olivier Kamitatu, bon d'abord pour votre information, c'est quelqu'un qui avait créé un parti politique ici, ARC. Akoka ko mema moto nango te lelo akenda na ensemble pour la république. Monsieur Olivier Kamitatu na évité na ba leçon ya démocratie soit asala ta marche moko boye même les azalaki étudiant au babeta et gaz. Histoire politique neza na une sale rébellion et salama na basidu. To balolo vuma mutu to diminuer neti mungwa na nzungwa madesu ya ma famille ba au vide. Qu'il soit maudit un peuple qui croise les bras pour attendre la rabattu sous basa na place nae. Qu'il soit maudit un peuple qui s'habitue à la situation ya mabe sans dénoncer. En quelque sorte, si les choses ne marchent pas, les abysses peuvent être complices na mambwana. Si le peuple s'est intéressé à la politique, sont tambisi micro baladeur non. Tu vas voir des gens qui vont te dire ngalanda makambwana te mais olinga zala bien. C'est contradictoire nalanda mamba politique anti mazolinga zala. Mbote na ba fidèles téléspectateurs et à E-News Télévision de partout là où vous êtes dans le monde, je vous salue, c'est Plati Lukaou, votre humble présentateur de cette émission Éveil du peuple. Émission Owapito éveille à toujours conscience ya peuple congolais, liboso to likolo ya makambunyo su ya malamute ou eza na kati ya kosalema na ekolo na biso Congo démocratique. Comme vous le constatez, nazali ngamo kote na kati ya plateau oyo, nazali na moko molobeli ya peuple congolais, oya bengami na kombo ya fils Mukoko le gardien du temple, azali purement tshisekediste, oyo wapi aza ko incarner kati na ye makila ya Tshisekedi le père. Na yende longo to kolobela ba actualité politique oyo ezali en cours, pe to ko simba mwa muke situation ya insécurité na élection oyo ezali na kati ya ko se préparer pour na ekolo na biso Congo que 2023 azwa mokambi ya sika. Si vous êtes déjà prêt, tozo fongola bilili pour na kobanda émission na biso ya mukolo mwalelo. Mbote mwana mboka fils Mukoko. Mbote Plati Lukawa. Donc nazan esengo ya mboa na temple de la vérité oeza état-major ou siège ya armée des bâtisseurs tshisekedistes pour la politique de A à Z. Merci beaucoup, le gardien des temples. Vous êtes suivi en ce moment partout dans le monde. C'est E-News Télévision. Un mot pour nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout. Ouais, na pesi bango tumbote ba like ba ebisana ba voisin na bango bazolanda chaîne que ba s'abonner na saluer les patrons ya chaîne bisika za Nouvelle-Zélande donc même moral. Merci beaucoup. Sans plus tarder, Tozo Fongola Masolo Meyamoto Kota na actualité. Ils ont ba rimer moko ils ko tambola partout que au komi mutu ya Mama Olive. Vous avez etando ya E-News et Télévision toko meka mo muke o éclairci bison est-ce que il y a solo vraiment tiki IDPS to uzaka na kacha IDPS parce que toza komona yo na ba manifestation nyoso o Mama Olive za ko organiser ozo zalaka na prison et puis na monoko na yo toujours maloba ya ko soutenir ya kene liboso mais quand peut ko éclaircir biso uzana IDPS toté. Ouais nazana IDPS mutu est-ce que mutu ko koma mutu batu balara batu nzambe naza na IDPS relation na nga na Maman Olive eza relation ya o babengi ya humanitaire c'est-à-dire
apporter un secours na moment oyo nazalaki na difficulté nasalaki accident aboyaki na comme handicapé malgré ba divergence pe ba position na biso na ba couleur politique na biso. À l'accès grandeur, je suis obligé à remercier. Donc yo so mutu asali sur robo ya remercier wa même zamba osepelate. Donc relation na nga maman Olive ezotia bato mingi mal à l'aise eza bato basouhaitaki ke fils mokoko alongwa na scène politique. Et nzambe atali ke cause nango na bundelaka eza cause juste, tout pour les peuples, rien que pour les peuples, à rendre aux impossible comme possible. C'est-à-dire na bakalkile ya bato ya mokili so tobeti yango mama Olive akoyedenga te. Mais maman Olive esali ke alaki nzambe atushaki motema na edenga. Bon, à bientôt na osalisa oyo babengi messe d'action de grâce oyo na remercier nzambe na miracle asalelinga à travers maman Olive. Donc c'est ça, je suis de l'UDPS, je continue le combat dans la constance politique malgré la jalousie na bétouffement oyo nazo vivre. Je tiens bon quand il serait dans le bas tenor bon l'UDPS vaincra. C'est ça. Merci beaucoup mwana mboka les gardiens du temple Fisi Mukoko tokofongola siko masolo na biso ya mukolo mwalelo na actualité oyo wapi outi ko confirmer biso malgré ba lésions dit ya batu oza toujours na kati ya IDPS. Mais motuna ezali boye. IDPS parti au pouvoir, parti présidentiel, parti nayo. Mais le Congo va très mal. Et le Congo déjà ko marché na kati ekolo na biso Congo tandis que parti nayo parti à peuple pour le peuple. Oyowapi boyana slogan moko très important, le peuple d'abord. Vous êtes au pouvoir mais rien ne marche au Congo. Rien ne marche, ça c'est trop dur. Rien ne marche, ça c'est trop dur. Et qu'il soit maudit un peuple qui croise les bras pour attendre la rabattu sous basa na place nae. Qu'il soit maudit un peuple qui s'habitue à la situation ya mabe sans dénoncer. En quelque sorte, si les choses ne marchent pas, les abysses peuvent être complices. Si le peuple s'est intéressé à la politique, sautant ici micro baladeur, non, tu vas voir des gens qui vont te dire mais Aolinga zala bien. C'est contradictoire. Nalanda mamba politique mazolinga zala bien. Donc, ok, nous les peuples surtout baniko salo babenga la citoyenneté participative. Surtout au salo babengi que nous avons les yeux na babengi bonne marche à l'état, il n'y aura pas de détournement. Mais grâce à Dieu biso tozana parmi ba jeunes o tozo tia mutu pour tout dénoncer ce qui est mal peut te soutenir ce qui est bien. Donc c'est ça même au babengi leitmotiv ya création ya armée des bâtisseurs tisérédistes au nazo diriger tozana pour soutenir le président s'il a fait bien et pour lui rappeler ce que monizo qui est tantôt plutôt que papa le bail boyete. Donc et le peuple d'abord c'est tout un processus. C'est tout un processus. Le peuple d'abord les a au babengi baguette magique. On a trouvé un pays où déjà il y a là qui au babengi dans la gouffre, donc dans la misère la plus noire. C'est avec la volonté politique que tu pourras remonter la pente na poto relancer Mboka. Donc nous devons soutenir le président de la République à une intention et bien. Nous devons aussi est-ce que le peuple d'abord au lakaki population congolaise yango boza ko appliquer na pouvoir? C'est déjà applicable, il y a un processus. Et ça processus c'est une habitude. Batu ba vivre qui na ba bengi qu'il y ait des privilégiés biso biso batoto zanga. Donc le peuple d'abord c'est une civilisation otoye nango. Toye nango o ezokuta na ba difficulté ya batu o bazo confondre les biens publics na biens privés. C'est pour cela que ngai tant que gardien du temple la démocratie tu serais dans le Nouveau Testament
combat nange alors même na bato ya UDPS oyo tutindaki na pouvoir pour basunga président na ko réaliser le peuple d'abord babungi nzela bakomi kosala oyo babengi bango bakoma nouveau riche langa na bango esimbaka te. Donc c'est pour cela na rappela bango kaka na ordre ke tokendaki na pouvoir pour être les serviteurs du peuple et non se servir. Donc le peuple d'abord ça tiendra et les gens viendront, les gens verront na Congo il y aura une république purement socialiste. Merci beaucoup le gardien du temple Fils Mukoko. Tolo Belasiko oyo wapezali meeting oyo esalemaki mokolo ya samedi oyo ewuti koleka na mboka ya Kisangani oyo wapezali chef lieu ya province ya Chopo ba partisan to ba militant ya ba parti oyo ezali na kati ya Union Sacrée bazalaki wana ebele mais ya motuya ezali ete na exposé ya secrétaire général ya IDPS Augustin Kabuya alobaki eloko moko très important nde yango nde tokolobela makasi mingi na mozindo na kati ya émission oyo ete l'Union Sacrée est infiltrée lokola yo les gardiens du temple moko ya IDPS secrétaire Nabino a outi ko confirmer ngo sur le plan médiatique koloba ete Union Sacrée ezali infiltré azana raison ya koloba ngo to azana tort ya koloba ngo ba propos na ye ezo engagé ka ye ici moi je donne no babengi point de vue ya o babengi gardien du temple de la démocratie. Lui là sa façon de parler, moi aussi nazana o babengi façon na nga ya koloba. D'abord, au Esami na Kisangani, je dédie ça, je félicite bandeko na biso ya Boyoma, ya Kisangani, nazo féliciter bango ndenge bayambi message ya le peuple d'abord kuna à travers secrétaire général Augustin Kabuya. Donc nao jeté ba fleur mingi na bandeko na biso ya Kisangani. Ndeka toloba ke IDPS ezao babengi parti coin mokonzi ya Congo, c'est ce que les gens sont en train de vivre. Oh Augustin Kabuya asali yango te ka kenaki Augustin Kabuya. Donc eza mutu nyonso IDPS atombolaka na kiti ya bokonzi. So komi wana so okei na babengi ordre de mission ya IDPS osaka ba plein wana. Vous comprenez? Même yo soki na IDPS babi ke mi eza yo na minute oyo so kei ezara ba plein wana donc eza babengi marque ya IDPS donc afula tala te peut-être pour besoin na pouvoir yango ndeza non to sala babengi ba descente lettre wana pouvoir te ba descente to ba compliqué biso na aéroport mais ezala toujours toza ba concédant ba kolo ba plein sebis wana tango bozalaka na le père donc fati pa uta ko démontrer ngo na campagne donc eza bongo donc na féliciter ba tutu ba olandanga na Kisangani ke na ndenge makambo elekaki mona makambo yo lobi ke l'Union Sacrée infiltration na kati ya Union Sacrée infiltration na kati ya Union Sacrée ezaka koboya koyoka gardien du temple nde batu bazoya koteni ba propos na ba retard. Moi, je suis un prophète politique. Quand un prophète parle, il faut boyoki makambo azoloba. Ça peut se faire aujourd'hui ou demain ou après-demain. Na loba na bango ke Union Sacrée na batu misu baye wana balati ba masque. Esengeli baleka na o babengi ba itando iketi radio télévision batuni wa monsieur X acceptez-vous de soutenir le président de la République avec Union Sacrée. Alors oui, moi monsieur X j'accepte de soutenir le président de la République dans toute fidélité avec l'Union Sacrée télévisée, ce qui n'était pas fait. Mais tandis que boleka qui na consultation salamaki, les gens sont venus dans l'Union Sacrée. La classe politique congolaise est caractérisée dans le babengi ba opportuniste, ba intérêt. Vous comprenez? Il y a des gens, quand vous parlez de l'Union Sacrée, il y a crise dans l'Union Sacrée parce que na Congo batu ba la politique ya honnêteté. Batu bazao babengi sincérité. Problème eza boye. Kaneti ya bandeko na biso ya Katumbi.
Moïse Katumbi, c'est le président que je respecte beaucoup. Moïse Katumbi a tombé dans malchance ya ozwa mutu mo azosalela communication oyo vome eza ndenge parti nazolinga ezala te ensemble pour la république. Monsieur Olivier Kamitatu. Monsieur Olivier Kamitatu parle en français, il croit qu'il parlait dans la langue de Voltaire eza mayele. Monsieur Olivier Kamitatu fait une communication na modèle ya MLC version rébellion. Or qu'ensemble pour la république eza parti classique et parti moderne. Monsieur Olivier Kamitatu n'a pas de respect vis-à-vis du président de la République. Ou à sa personne sacrée. Donc, Monsieur Olivier Kamitatu, bon, d'abord, pour votre information, c'est quelqu'un qui avait créé un parti politique ici, ARC. À Koka Komemamoto Nangote, les lois qui sont ensemble pour la République. Monsieur Olivier Kamitatu n'a évité la leçon de la démocratie. Soit à Salata marche moko boye, même les Razalaki étudiants au babeta et gaz. Histoire politique n'est dans une salle rébellion et salaman à Basidou Bangui. Monsieur Olivier Kamitatu menace les pouvoirs. Là, nous n'allons pas accepter ça. Personnellement. Automatiquement, bas les côtes dans la chambre, on a chargé. Le problème qu'il y a, c'est quoi? Bible et lobby, ceux qui batumi balé ba otambola nansela ba oyo kanate sengeli ba kabwana. C'est absurde et aberrant comme on a que vous êtes dans la mouvance présidentielle, mais vous tenez ba propos mo boy opposition qui échec sur les salamines en 2023 bilek au concerné binoté. C'est ce qu'Augustin Kabouya a appelé de l'infiltration. Dans ces pays, beaucoup de politiciens ba osalo ba bengi politique à chauve-souris. Na butu bazabo na moi bazabo. Vaut mieux basa la politique claire neto Kabila osala une opposition républicaine. Après ça ordre na batu na eba salate. Le problème qu'il y a c'est quoi? Dans la démocratie, parmi la définition sur la démocratie, baloba c'est la voix de la majorité, protection de la minorité. Au moins, monsieur Olivier Kamitatu, na batik basala wana donc il n'a comprendre que science sans conscience n'est que ruine de l'âme ndenge liawa loba. Donc nazo PC pédagogie politique. Problème est que dans la politique balobi la voix de la majorité, protection de la minorité, c'est-à-dire quoi? Ceux qui osent na kati ya gouvernement oza contre micro mais batutu bandimi micro c'est que yo so majorité ndimi yo pe folinga micro, c'est ça au babenga esprit d'équipe gouvernementale. Tout ce qui se fait dans le gouvernement concerne tout le monde. Ba on balingi ka so récite eza wana de balo beza pour une expertise na so batu ensemble. C'est de l'hypocrisie politique. C'est pour cela ngai tant que gardien du temple na on lo baboy. Il est mis au président de la République à remanier le gouvernement. À remanier le gouvernement, atikala na ba Aimé Bonji nae, atikala na ba Guy Luando nae, atikala na ba Nicolas Kazadi, na ba Christian Mwando, oromwa. Atikala na ba Patrick Mouya nae. Oleki azala na ba ebela batu oyo baza ba chauve-souris na kati. Bible elobi so batu mibale ba oyo kate il faut ba kabwana. Augustin Kabouya ba propos wana o a tenir eza ba propos nga asina tenango kala parce que l'union sacrée on avait appelé tout le monde batu ba kota na kati na ba habitude ya ba famille na bango original politique o. Donc il a fallu qu'il y ait ba bengi ba code de bonne conduite mambo ebele belé o esala maraté. Donc mais l'IDPS ne peut pas craindre la polémique ensemble pour la République. Biso toza usine politique. Donc toza machine te mais toza usine politique. À bientôt 2023, on verra qui est grand. Tant que gardien du peuple tolingi toyeba bananyango wana oyo monsieur Augustin Kabouya a tenu ba propos que baza ba infiltré na kati ya union sacrée. Quand il les tient d'abord, il avait déjà réencadré Olivier Kamitatu. Olivier Kamitatu doit faire une communication ndenge Francis Kalombo asala. Oh yazo sala wana esimbate na biso. Omoni biso tozalaka bien éduqué vis-à-vis ya moto azo respecter biso.
Ozo comprendre. Vis-à-vis biso pe na IDPS tozalaka très mal éduqué donc toyo karaté ou babenga bayoka pas vis-à-vis ya mutu a manqué biso respect. Olivier Kamita doit manquer bino respect. Azo manqué président de la République respect c'est que biso pe to respecter. Après sortie médiatique na Yoana Katumbi a Sibi à perdre 40 députés au Rimer et Zako Tambola et Tege. Loba ke Mativi. Olivier Kamita tu n'est rien à combat politique même nanga fils mukoko. Ako tangela kashomo bakanga epona na ndenga boya démocratie. Ba uta poto ba na cop na bangwa rébellion na Sidu bangi ba sali yango banini ba na 1+4. Ozo comprendre. Biso to bima pouf. Tozwa ba kombo te ya bato papa nanga o Kamita tu moko boye atekaka lupangu ya ambassade ya Chine ya Congo na Chine. Père na bango ateka lupangu ya ambassade kuna na Chine. Alingi to rappeler yango. Naza na mwa muke mena bi histoire ya Congo. Olivier Kamita tu père na mna ateka lupangu ya République na Chine. Ah bah le soir pesa ba tout. C'est vraiment regrettable que erreur ezala wana eza une erreur au Moïse Katumbi asa kozwa mutu aboko tia pa lobabi loba to zongiso omona ide peso ye na mutu na sema koliko to balolo vraiment mutu to diminuer neti mungu na nzungu madesu ya ma famille ba au vide yo kanisa yo intimider batu wapi Olivier Kamita. D'après le rumeur Eza Kotambola est que IDPS et corrompre ba député wana na mbongo batika Katumbi baya ko rejoindre bino tala ozomona ba tubazana ba papa ba tu mikolo ba mikolo ba lobi ke ndenge za wana banini bango balai na plateforme ensemble mais oyo comment ensemble pour la République parti bango bana ba parti na bango biso ndeto mbongo ngo eleke belé yo bando corrompre ka batu non que UDPS a proposé bango donc ba salaire oyo na ensemble bazwaka tende ba décider kotika ensemble na mbongo wa danger na mboko ndeza homme politique wa lukambongo neti président Moïse Katumbi azati azala na mbongo pe azozala ka na mbongo akozala ka na mbongo Katumbi ozo comprendre batika babilo ba Katumbi nde bazala ba patron ya ba sizwe sama na ba Genval ye mutacha ba cash batika mambu batunde ba pemi na bango ba moni ke to servir o ba bengi République au lieu que to servir moto président na Katumbi ba na problème te zana batu mo bazo Olivier Kamita to azanani na mboko batu bazwa ba identité pona ba kombo ba papa na bango ngana bima fils mukoko gardien du temple père na bisa sala politique te bayebi ete ngana pesa kombo na ngande kozwa bana na ngatu bango sa ba kombo ba père na bango me babima. Est-ce que oyebi ke kaka samedi oyo eleki ba militant ya IDPS na ba militant ya ensemble na Lubumbashi bakutana qui en pleine marche donc désordre bitumba puis ba dégâts et salima donc salima ki makasi à cause ya sortie médiatique wana ya Olivier Kamita ba conséquence à cause ba conséquence à biloba ozo moi maintenant zo senga ba combattant na biso ya Katanga ba se comporter selon l'éducation au ba bengi ya les pères toujours dans non violence ba sala au ba bengi ka légitime défense. Parce que la non-violence a ses limites. Mais tandis que Bosala Kiango. Bosala Kiango et pas ya Jean-Marc Kabundi. C'est le premier message ya Kabundi tout en parenthèse. Ngande naza moi école tient secret dit mais so tchenga mbata koto s'attendre yo pour qu'on soit bord na gauche. Voilà éducation. Et légitime défense. Problème ezana mamba Kabundi rien ne prouve que za bato IDPS. Oui, bazalaki na ba t-shirt ya IDPS ba uti ko piller résidence na ba buki ba image ezali. Dans la politique to mona ba imprimer ze belé na Kinshasa. So ko FC ba on ko ça 300 polo photo ya ti talaka logo na so IDPS eza ba birotique nyonso ti na ba bibo ti na ba mokali ti na ba kanluka.
siko mutu soka vandi na ye neti kabunda abi pona sali IDPS azana bambongo na ba carré minier azui akei na imprimement lo bo sala polo botie lo ngati Tshisekedi boko ma force du progrès bolobi ki wana za IDPS ba petit nanga ba force du progrès ba petit mo ba comprena déjà que lelo toza na pouvoir ba changer marque ya omema makamu biloko wana kabunda sali yoka ye mo ndenga salaka na ndaku ne akwesi ba TV apanzi ba verre na cadre ba filmer ye pour bato ba yokele mawa ye mo mutu asali ba acte na wana amemi bato ba mama bato atie bango ba bouc émissaire azui bato alatisi bango ba polo kuna na Kingabwa ya force du progrès ba polo na befija force du progrès amemi bango kuna na permanence na idée ke okombwana akize biso ke tokosa biso toza bato non violence wana eza babiloko nazosa ba théâtre de chez nous na de Kingabwa na ye na cadre azonga na actualité po ça sili déjà bato baolobele lisusu te des fois na politique bato basala ba scénario koleka même ya Muyombe gauche na vie de loin yo bien te Moi, mboka les gardiens du temple fils Mukoko, tous on a sujet to bande kolobela ya infiltration pour tous qui est déjà na kochité. Pourquoi le secrétaire général de l'IDPS Augustin Kabouya a dénoncé infiltration na katia union sacrée tant tozo qui est déjà na maponami pendant que vous consommez déjà 4 ans ya pouvoir to tikali na une année o wa beza année ya ba élection ne a dénoncer que union sacrée a infiltré banda kala wana a découvrir ka to boye baka infiltration wana te na katia IDPS musika te koboya ko ka prophète politique. Mais vaut mieux tard que jamais à dénoncer yango. Vous aurez moins. Ngana mona bato be ba na kata union sacrée wana na timbela ba on ki bayana ba on ga na cadre bazwa ba poste comme ça. Est-ce que ba considéra ko que ti lilo za ya IDPS parce que olobi ko boya ko yoka prophète c'est que ba tia ko pénaliser kate kozali ya bango. Ngai kabuya changa tatwa changa kate yem tabenga na IDPS. Nga men facha benga na IDPS te. Papa ba fachi nda benga na IDPS azwinga pesinga mambo kilo oyo sengi mobilisation ya IDPS. Nga muta benga na IDPS eza papa ba président. Donc pe na IDPS ndenge zara muta olongola nga zati. Muta olongola nga akufa déjà. Oui, nga na IDPS so na bi pour des convenances politiques na olongwa nga moko. Mais muta olongola nga na IDPS azate ponde zabwe nazana ba mission au père atikanga na zalana pona na kengela rande makambo ezokende. Muta memanga na IDPS azate. Nde tozalaka na président muta memanga azate. Muta tangisa pe politique na batwana tutenga atanga politique et pas les pères. Ya ndo moni bord nanga o nazanango mouvement nanga na pesa kombo armée des bâtisseurs tshisekedistes. Bord na yo pe yanga na yo pe. Wana eza association IDPS eza ndaku na kati ba chambre zebele ba mouvement zebele. Siko ngana za na armée des bâtisseurs tshisekedistes fatiste te. Pour fatiller moi za tshisekediste ngana za les pères so tali na befiji nanga na ba bash nanga na tchaka nde longa référence à politique à Congo les pères. Donc ba mambo ya bakabuya aïe la infiltration pour nanga c'est pas du nouveauté hein. En politique on doit éviter d'être des fois retardataire. Si ko bilan na bino to régime na bino banda bo zo ki pouvoir ndenge mboka izotambola na ndenge toza ko kende na ko en fait na ba mapona min donzi na ne a boza na bilan moko positif o esungi peuple congolais to boza na bilan moko négatif o faire souffrir peuple congolais. Bilan est partiellement positif. Budget Machi na o bato baboya même ke koma na ba 10 milliards lelo comme na ba 14 milliards. Bilan ça les gens doivent enlever conception en 1960 que saute aux indépendances to koma net mindele. C'est ce que les gens doivent. Même Mandela zoaka problème qu'il y a en Afrique du Sud qui a parté de ce sili banois msou ba kanisa qui ba komara net mindele non. C'est par le travail, c'est par la main dans la main d'être comme ça Congo. Le Congo n'est pas affaire à Félix Tshisekedi.
Vous comprenez? Le Congo, ils ont affaire à Bissotou. Tout chaka ya ba mambo poto kende mwana oki. Na moment où Mboka ils ont agressé na Est. Au lieu de ça, la discours, Bissotou tout là ta costume local la président ya Ukraine, tous en attitude naïe. Ba homme politique congolais ba na kati ya ba distraction, élection. Au lieu de vendre, qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer Gunaganda, ba discours. Vous avez la distraction, vous les kate. Koto, Batumo, Olivier, Kamita, tout, vous comprenez? Multicolore, aoya, les cas, n'importe quoi, banin. Mon appel Mboka et Belé na mokili en pleine guerre, mais ba organiser appel ba élection. Les premiers Mbokani. Notre Mbokani. Mboka et Belé, moyen à l'Obano. C'est faut payer ça. L'élection, c'est. Russie à Salang, France à Salang. Est-ce que France est à la guerre? L'histoire est la démocratie à la Kuna. Et tout ça, là, référendum pour Azwamabela, tout, on est à parenthèse. Le premier ali na minute on des aboyés, il faut tout récupérer. Et l'IDPS est prêt pour les élections. Ngamona on a prêt pour les élections. Pour na moamba wande tozana obabengi na moamba matete kisen sulemba ngaba limité na omona muto organiser ngate na 2020. Mwana mboka fils mukoko tozo kini déjà na kochité au pengle point ya ba élection. Tandis que au outil lisusu koloba awa ke bilan ya IDPS au pouvoir ezali à 100% positif. Pourquoi aussi mi budget parce qu'ils allaient à combattre. Mais à part budget toza komo na pe ba chute ezali na ba point ebele. To banana nonato il y a souffrance il y a peuple congolais. To meka comparer souffrance au peuple congolais za ko sibi na régime na bino au pouvoir. Na régime il y a pouvoir au euti kolega. Il y a régime na bino za plus dur. Na kati ya régime na bino to comme apparition il y a ba M23. O wapi na régime o euti kolega ba bungaki. Donc situation na e komaki moi muke temporisé. Mais na régime na bino ba zongi et puis na ba agression ya makasi mingi kolega. To yeli susu komona na kati ya régime nabino to ya DG ya Congo Airways akimi mboka na ye suite ya détournement IGF aza kolandela ye kaka na kati ya régime nabino ezali ebele metokoki kosuka nanu wana comment bokoki ko assurer que bokozala na deuxième mandat nana ko voter bino ka peuple congolais to peuple mususu oni le ozolo ba nozo bimsa na régime ya Kabila yo ba ozalaka bien. Nous comparer vie actuelle na vie où eleki. Na tout niveau ne régime à Kabila zalaka bien. On peut na répondre. Tout ça qu'on comprendre vie au peuple azobika actuellement na o ya bane ko bika avant. Yoka est-ce que peuple zalaka bien? Tout a été déjà tué dans ces pays. Les présidents Zolabnombo qui koufa depuis Kala. Bobo. On a tué l'économie du Congo na premier pillage na deuxième pillage. Puis Mobutu Aloba qu'après moi ça sera le déluge. Tout ça a été tué, donc responsabilité zalaki même na Kabila, même le etikali na maboko na biso toza na responsabilité, même na président Aoya pour tout longola peuple na misère, pour tout memata na pauvreté après à comme na bonheur. Le gouvernement est en train de se remédier. Mais le Congo est grand. Tout ce qui se fait à travers le Congo, des fois, tout quand ça la situation ya kinde égal au Union dans le Congo. Les peuples dans la misère, même moi-même qui vous parle, je suis dans la misère. Makambo zo ya ulobake, ulobisu nini Gunaganda. Mamba ese bandi na fachi. E bandi na fachi te. E banda na Mobutu. Pourquoi on a créé une communauté des pays des Grands Lacs? Parce que l'Est du Congo était déjà jalousé. Mobutu a qui organisation pour atténuer l'ambition na bango. Et banda depuis Kala. C'est une solution. Vous savez, c'est une solution. Aux solutions dans le kozala l'autre et kozala pe fatia l'équipe mais kozala tôt ou tard. Na président Moussous. Mais mon temps ça ben fort naï. Vous comprenez? Na idée qui a peu sapé na niveau ya est. Mambo le ba DG ya Congo Airways Akimi. Le lobo mo le la détournement pourquoi?
pour biso tobo salo ba bengi esprit d'équipe tozo bimisa ke tel ayibi. Mais na ba régime précédent ni ala mutabuki pompe essence balobi te dossier abotika ngoka to le belango en famille. Il faut d'abord nous féliciter quand nous dénonçons que batu bayibi. IGF fait une inspection générale des finances wana. Et comment on est cimetière qui l'a valorisé? C'est régime. Bon, comme Kotana, on va bien inspection générale. Et elle est cimetière. Le président a valorisé Ango. Le problème qu'il y a, on ne doit pas faire une politique de comparaison. Nous sommes en train de chercher la solution. Il y a un projet à 145 territoires où on a un Sambela. Tellement de comportement na bango et pour là, na Sambela que le président a la tête pour un projet. Surveillance il fait zalo babingi tous azimuts. Nini au peuple akoki kozalela ngo bino reconnaissant tant bozo le kanama ponami peuple congolais zo pousse na po akene ko voter na reconnaissance nini o akokene ko voter Félix le président Félix de Tshisekedi na oya malamu bosalelié na règne liboso. Justice pour tous, état de droit. Mais libumunzala. Le problème qu'il y a d'abord, est-ce que tu peux accepter aux Ananzala, au Liaka, sous torture, sans dignité, mais au Liakanayo, sans dignité, avec privation, il y a pas droit au Mutufaza Anango. Maintenant, on va essayer d'abord la dignité de l'homme, de Kontaka. Nzala, Ozoloba, Nzala, et la situation, il y a travail, c'est-à-dire, tissu économique et Sekoufaki. Bisotoza bien, il y a des gens qui souffrent. On a la tambour, la peine à Monique, on senti que tout va souffrir. On a un grand travail. Il y a un autre ngai nazo proposé au babengi baisse ya train de vie ya ba institution. Vous comprenez? Na tina ete bazwa bambongo wana ba créer ba ligne budgétaire mususu. Je suis en train de vous dire, nous sommes des socialistes et nous sommes pour les peuples d'abord. Mais tokutimboka na situation où le pays est grand, tokutimboka na babengi kao. On est en train de travailler que tout remonter pente. Et ça tiendra, il faut avoir la foi dans tout ce qu'on fait. Kosimba eloko moko très important qui n'a kochité état des droits. Est-ce que dans ce pays le Congo il y a réellement l'état des droits dans beaucoup Izali? Ce qui état des droits il a été eu dans un micro nous en théorie au tchao. Namboko chaîne ya la moko. La voix d'Isaïe. Namboko le lo kabunda bimi entre guillemets Moutaranki et les cas na RTC oui ou non. Point de presse. Sera Mobutu yoko l'exabilo kwa. Ba yebi pe ke kabunda koloba mambwana ba tika on les cas na RTC. Et état de droit. Pendant que bandeko na kwa mutu territoire na bango moko mabele na bango moko bazo kima baza ko sundola pourquoi parce que insécurité est-ce que baza na droit na mabele na bango wana état de droit na kwa mutu ezali non tu es en train de confondre wana eza couche insécurité eza couche insécurité o tozo déplorer pe tozo sala o babengi ba stratégie nyonso po to sola ba chef coutumier eza o babengi conflit moko je peux dire imbécile. Et ça, ma baka mona sampukuna. Quand ça s'est fait, na baka mona samputi n'a pas dit, hein. Seulement à quoi monte. Vous savez, c'est quoi? Les abats situation au batou, des fois, bazo linga ba créé pour, voilà les pouvoirs en question. Quel est l'intérêt que nous aurons ceux qui conflient batou babo mana quoi monte? Quel est l'intérêt de ça? Mais la paix reviendra dans Kwamonto. Après, ils ont parmi les portes, il y a vu la Kinshasa. Il y a une planification, tout le bélianté,
il y a une planification à déstabiliser le pouvoir, mais ça ne va pas tenir parce que le peuple n'acceptera pas au salon une marche en arrière. Le peuple n'acceptera pas ça. Et nous aussi, nous n'allons pas les permettre. Merci. Est-ce que Boyebi que parce que Naza Kosolana et Nayo Makambo parce qu'on allait partir au pouvoir. Boyebi que le Messie Gagame a déployé des militaires naïe na bambo ka voisin nyoso RDC a entouré nango. Na lutara ko dénoncer yango batumsu ba leka bazo minimiser yango. Na Brazzaville. Na Brazza Sombi Bertar. Non, Azana Centrafrique. Centrafrique également. Les premiers ça Kagame les razo salana ba homme politique bazoya koloba élection. Au lieu bazwa maele ya kocha ba militaire na Maluku, kocha ba militaire na Zongo, ba homme politique baza basé na élection. Comme si ezale Sengo au komi président Gunagan des Amaboko ba Rwanda. Na moment onde tozali wana au lieu batuba lobela makambo na sina pesa solution na mambo na nyos. Na loba na batuke na moment ba occidentaux basi ba trahir biso ba laxi biso ba mutea mabe to balole longi na biso to kende et pas Poutine na Russie. Puis naza contre proposition ya Vital Kamerhe revient na ngai on a respecté o ayaki nango ya o babengi amani keto solana ba Rwanda. Kosolana ba Rwandais et kosuka o 123 il faut ba kotana armée infiltration de plus pour armée na biso comme fort nazo proposer que ba sala o ba bengi kolongola révocation ya ba colonel ba généraux ba colonel ba capitaine ba major nyonso o ba uta na ba mouvement politico militaire. Mwana mboka Fayulu a proposé kango na monsieur Tshisekedi mais IDPS boboya kango proposer ngo quand il faut que ça la réhabilitation ya ba institution nyon sur l'état. Posaka ngoka. Où? Au vandi na hôtel na yo, au meli whisky, au komi moi makambu na yo au lobby. Il est allé voir le président de la République où pour APC cahier des charges na. Parlons des choses ndenge salamarati. C'est pas tu restes chez toi, tu tiens une conférence de presse, après tu dis que tu as proposé. Il a fait les mémos. Et en plus, il dit au président Félix comment lui il est le président élu. Yoza président élu. Comment oya oyebisanganga muto loba ki naza présidenté. Au pesa ba proposition, c'est qu'il ngande na président. Au moins qu'à ça la théâtre. Toi, tu as vu Tshisekedi le père quand il a dit il est le président élu. Au monde alingata kokuta atana Kabila. Atambo tapambo. Yo mona. Quand on parle de la politique, ne parlez pas des gens qui font une incitation à la révolte. Le problème qu'il y a, moi, ce que je suis en train de proposer, c'est ça. Ici, moi, je parle. Moi, je ne peux pas me référer à Babilo Kabafaoulou. Moi, j'ai un point de vue. Ce que j'ai dit, ça se réalise dans les pays plus que même Batobele. Batobele Bayaka, plus que même Batobele. Dans la minute on est au Zawa, il faut toyer baquet. On doit tourner notre face dans ici. Plan à Vital Kamerhe, je m'oppose à ça parce que Ekomema M23 bakota en armée. Merci beaucoup mwana mboka fils Mukoko, je pense que tu komi na suka ya émission ya mukolo mwalelo bandeko balandio partout dans le monde bato yo ba lingaka yo na ba OP ba lingaka te bato IDPS na bato IDPS te balandio partout dans le monde. Un mot de la fin pour na bango pe soko op ça directement numéro na téléphone pour qu'on puisse chiter. Wenga na sala politique pour na peuple congolais. Tout pour les peuples, rien que pour les peuples. O lingango lingangate, so peuple a linginga donc naza à l'aise au sakanate. Ils ont ba conseiller belé baza pembe na président balingana ba ongate. Ngape na bisa ba onso na oya kakoli pa na bino bo pasola sana. Pour la vérité. Pour ba bato mafia. Vous comprenez? Ba ngonde ba osa des fois boya ko tuna biso ba question que pouvoir et salibo. Na linga nde bango balinganga ti ngapi na linga bango te
le problème yali ke ngai lokwa peuple alinganga naza mama na l'aise naza na association oyo ezotravaille mpo na lobby peuple azwa oyo babengi bakambi ya solo association ya banon aligné ya baye bazanga bandeko ya kombo nango armée des bâtisseurs tisérédistes toza na besoin ba membre na Congo toza na besoin ba membre na ba province na pe na diaspora dans le cadre où va représenter ce pour créer dynamique moi ya les peuples d'abord tout pour les peuples rien que pour les peuples na minute au numéro nanga contact eza plus 243 85 084 65 55 na bandeli plus 243 85 084 65 55 mosusu eza plus 243 9 9 9 46 51 plus 243 9 9 9 46 51 wana bozwanga mo Tshisekedi ya Nouveau Testament l'élève du Sphinx bolanda bato bazoloba te leo yo landingo moniki na tikalika oyo boyebaki wana donc c'est ça. Merci beaucoup, chers fidèles téléspectateurs d'Inews Télévision. Comme je vous ai toujours dit, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle, c'était Platini Lukao, votre humble présentateur de cette émission Éveil du peuple. Wapi et l'ongona mwana mboka fils mukoko bo uti kolanda. Donc ba éveil na eka kandenga lobaka oyo a averti peuple congolais na maïma so bozali koyoka likolo na ye pe likolo ya mboka. En tout cas soki za mbalano ya liboso ya kotombe na chaîne na biso Isaki News TV ko bosana te ko s'abonner ko liker et puis partager la vidéo. Nous allons nous retrouver na numéro o ezali koya na pesimo te na Giscard le privilégié mon pote na limité ba coup de chapeau na yo et puis na José Lungu l'homme simple José Yungu l'homme simple et puis Maman Rose la patronne ba coup de chapeau na bino nyoso pe na ba fidèles téléspectateurs nyoso bazui di baku ya kolanda biso. On se retrouve na numéro ezakoya. Bye.